Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Bandeko ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible aye lisusu na pokwa lelo ndenge kaka tomesana botama congolais omona buzoba nyonso mokili botama congolais omona ndenge ba congolais baza ko emilie biso na mokili mobimba. Vraiment ba congolais nyonso na pesi bino mbote te. Na pesi kaka mon boss na ngai Sibu Mutombo. Zwa mbote bele euti na cœur sensible. Oyo penza ezali video ya kopesa mbote te na ba congolais. Vraiment bolimbisa ngai. Puisque congolais moko afingisi ba congolais nyonso. Soi-disant journaliste Papi Mboma. Vraiment là où tu es, je te maudis au nom de Jésus. C'est quoi ça? Bandeko, mwana mubali oyo Papi Mboma, soi-disant journaliste. Okamati bulungu na yo, mwana mwasi afrate yo bandeko. Okamati bulungu obimisi libanda. Etelemi lokola drapeau ya RD Congo. Tala simananga kudezali drapeau ya RD Congo. Nenge nzoto oya yo otelimisi Papi Mboma soi-disant journaliste bandeko zo sala son na communauté ya boye bandeko ezali passe mundele asali réseaux sociaux pour na makambo ya boye te non mundele asali réseaux sociaux okoki mpe koyekola ta langi moko oyebaki te okoki pe kozwa implice na likamoko na réseaux sociaux. Mais oye su ba congolais bandeko na ngai congolais akomisi réseaux sociaux lokola mai ya komela. Congolais akomisi réseaux sociaux ata mutazo kalinga nguba ti na réseaux sociaux. Congolais akomisi réseaux sociaux en tout cas kokola la génération ya pasi boye. Génération fouti tozwakate tozwi eza penza mawa mingi eza déplorable. Papi Ngoma soi-disant journaliste na ebite sokoza na bato bakobenga yo noko papa leki papa kulutu otelemisi sexe na réseaux sociaux. Ça c'est la honte. Vraiment c'est la honte. Na communauté modèle à boy. Botama congolais au monde a buzoba nyonso mokili. Na kati ya voiture bandeko mwana mubali oyo ba frate ye na makangu na ye ya kala awuti ko bala kala te bandeko. Siko na kanda wana ndenga bali ba makangu oyo alobela bango ba je t'aime. Alobela bango maloba mabe basali e piège bandeko na ngai yango bomoni Papi Ngoma drapeau ya RD Congo etelemi na réseaux sociaux bandeko tozokende wapi esali pasi makasi na bato bakobenga yo noko papa leki papa kulutu bato ya quartier famille na yo swati oyo moko kobenga mama leki bakomona drapeau na ebite soki hymne national ya tango Mobutu ou bien hymne national ya tango les pères. Talanga na tie drapeau na mur. Nenge drapeau ya Papi Mboma etelemi. Bandeko. Tozo kende wapi. Soi-disant journaliste. Eza ba congolais o baye ko bazo sala contribution baye ko
sensible. Moi si o ata obombi elongi. Là où tu es, je te maudis au nom de Jésus. Tant que yo zwa ki li kanis. Ya ko filme nzoto ya papi mboma. O tchango na réseaux sociaux. Là où tu es, je te maudis. Laquelle mama bendeko. Ko sala muninga boye po ozwa nini. Po o gagner nini. Po yepe po perdre nini. Bien sûr o sambusiye. Mais yo po ozwa nini ndeko. Moi si. Atako obombi elongila yo. Ngai cœur sensible. Tika ete. Oyo zwa ki likanisi. Ndenge yele to na mutema na déception na yo ya papi mboma. Tika ete o lakela mamabe. Puisque trop c'est trop. Comment yo koko sala ndeko na yo boy? Abomeli yo tata. Abomeli yo mama. Poka kabali yo te abali mutu mususu. Ezali sheme. Soki esimbi d'accord. Soki esimbi te abu pia. Comment yo koko sala muninga boy? Ndeko mwasi. Tika ete. Lisu na nzambe te alikolo na yo. Oyo sali plus tard. Ozana bande kwa mibali. Eke zongela kayo. Quel qui mouté mama be? Franchement, quel qui mouté mama be? Ce qui est simbi maman. Ozwi petana yo. Ozo parlant lenga lukuta. Ye kuna papi ngoma. Azo matsa singa ya drapeau. Ya RD Congo. Hymne national. Yozo parlant lenga lukuta. Olobi ke omouye. Ozo loba ke abanda koloba. Po otia na réseaux sociaux. Maman, je te dis. Vraiment, ozala maudit. Bande komoli misanga puisque trop c'est trop. Pourquoi te koko zana mite mama be dengona lokola bilamba ya mwindu? Qui sensible na déci. Vraiment très déci. Ngaye koko zana muta salinga mabe. Soke simbite ke simbite. Na koko piéger mutute na tena réseaux sociaux. Piniso oyo moni ko pesa papi mboma yangwana. Na yo pe maledike ki zengi ya papi mboma. Na kote liote. Oza maledike. Solo diongo pe nkadi mpemba. Bakolisa unalibata. Mwayo koboko la yo. Ubie koma. Comment oza se permettre. Soi-disant utuko bala kalate bandeko. Ale mwasi moko boye. Azo kufa na mampuya. Abengi yo. Afrate yo. Okamati pe drapeau na yo ya RD Congo. Yangwane eza na sima bandeko. Obimisi libanda. Seigneur Jésus. Tozo kende wapi. Yasa mina Autriche. Na ville ya Vienne. Papa zala sincère. Est-ce que yo koko sala makambo ya boye ndenge papi mboma asali? Soi-disant journaliste. Ya mfuanti ya makayabu. Bande koboko mona bililingi bosa kotambusa. Ezali penza catastrophe. Bosa kotia bililingi ezali catastrophe. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Aide ce pays. RD Congo. C'est mon pays que j'aime. Papa! Talambo kanabiso Congo. Tozo kende wapi pe tozo suka wapi. My God.
bizwazwa na mokili soko lingi basi 50 soki la richesse oyo na yebi kutu te pourquoi batu bakota na hôpital na likolo ya mutu lokola la richesse congolais bon moto ekimi ye kutu dossier na ye ngana simba kaka ba dossier batu na sime batu babeti histoire ya la richesse ngana na beti te mais tangu na kosimba mwana mobali oyo ekezala opesi mbwa aboyi ngana simba kango kaka na suka neti ya grand frère na ngai de Londres na tika ki batu balobi ngana yaki koloba ngo na suka na wela keloko te na cœur sensible ti siko toza na papi mboma busopeleki ezala bamama bibimba ya poto bokomi kosambwa oke na Kinshasa oke kolinga comédie moko boye sans forme sans bomoto okamati mutakala na yo otie na réseaux sociaux otindela mutu moko boye oyo kutu yo kolesa tala bonyama oyo ekomi na bakongolais franchement naza desi toza desi plutôt bakongolais puisque soki nazolo bake naza desi sake nga moko bakongolais oyo bazotambola na bomoto ya solo vraiment bipai tokutami baza ma desi likambo ya bolingo bandeko soki ekatani na nzela fo koyeba ke nzamba lingi te ekatana yo mwana mwasi ozalaki na papi mboma ngoma oda mboma tokende kaka ndenge wana puisque aza imbécile aza mal éduqué sansa bomoto eza te ekatani na nzela mama simba nzela na yo punition oyo moni opesa papi mboma yango wana bipai oyo ozali ndeko mwasi nayebisa yo lakelama mabe kobanda na yo moko na bana na yo na bana ya bana na yo likambo oyo osali papi mboma bana na yo ezala bandeko ya yo ya mibali bakosambusaka bango plus tard kanga dati ya lelo puisque trop c'est trop kimutema mabe ekomi makasi na communauté est-ce que punition kopesa ndeko na yo yango oyo okamata bolumbu ya ndeko otia na réseaux sociaux epai oyo ozali omoni ete oganye ndeko le salaire du péché c'est la mort oyo yo loni yango yo kobuka ma sœur ata obombi elongi nzambonga na bondelaka kosaka te sois maudit là où tu es au nom de Jésus. Trop c'est trop. My God. Bandeko na ngai vraiment nakomi na oke na suka ndenge tozo memela makambo na mokili oyo vraiment ça passe. Boss ceci ça tchaki elongi ya papi oyo mboma vraiment sali passe makasi. Musala ya bato ya kijournaliste eko bebisa bandeko na biso bato lokota nka na kwe ya nzela mon Dieu. Congolais tozwaka te tozwi na réseaux sociaux nini kaka peuple congolais nini kaka oh ya mundele pona nini ozwaki mayele na yo te osala ta soso ezotambola mundele pona nini ozwaki mayele na yo te osala ta mbwa azotambola atako eza impossible mutasala biloko wana ezali nzambe oye koluka mayele ya kosala réseaux sociaux
Et pas ba Congolais comme il kambu moko ya munene po tozwaka te tozwi. Ya elobi papa nanga moko boye. Alobi eza na bato ebele. Te na suki awa. Bosi si mutombo. Ba Congolais. Na seki mezo sala passe likambo ya papi mboma. Mama na tengu mobali bozalaki na ye alingi lisusu te, soit azwi engagement quelque part. Tika ye azwi chemin na ye mama. Pourquoi kotia muninga na réseaux sociaux? Et ça lui passe. Et ça lui passe, et ça lui passe. Mama na ngai in Angleterre, Jani Badioko. Oazo sala mikolo kia sensible azala. Mama. Ye mutu alakisi bulumbu ayoki soni te. Bongo biso batokotala. Mama Jani Badioko na Angleterre. Est-ce que yo soko zalaki na mutu moko songolo bozali susu te? Est-ce que oko frate o kamata bolumbu na yo tia na réseaux sociaux? Je ne pense pas. Batu basalaka ndenge wana baza batu ya mitema mabe, basorodiongo bankadia mpemba, banchor, oyo baza na mitema ya mwindu lokola elamba oyo ter sensible alati na suki. Mitema ya kobotama ya mindo. Koma yo kokozwa bolumbu ya ndeku na yo otia na réseaux sociaux? Mama, ba pesi yo combien? Biso to sala ba émission. Tokozwa ba vie. Encore émission ezo le kana Congo check nde makam. Encore émission oyo cœur sensible azo sala. Tokozwa ba vie. Siko mama yo zwi combien? Oh là là. Mutema mabe ya Congolais photo lukilango kombo. Botama Congolais oyeba kosambwa na mokili. Botama Congolais omona makambo oyo kana te komona omona yango. Botama Congolais omona basosa mambu bankadia mpemba basorodiongo na kati ya communauté. Ezo sala passe. Mama otiendeko papi mboma na réseaux sociaux. Ba pesio montanini. Na bata réseaux sociaux. Ba pesio montanini na YouTube. Ozwi combien na WhatsApp? Nul. Comment penza okozwa idée o sambwisa ndeko no ya mobali boye? Tanke yo poza na bandeko ya mibali bandeko. Mutema ya boyenga na kokoka yango te. Yo pe papi ngoma. Vraiment. Ezo sala passe. Comment mboka mobimba? Okomona mutu mususu aza ministre. Nakati ya bureau donki. E baby li baby. Ye wana. Comment communauté mobimba? Okomona mutu oyo bazo pesa valeur nakati ya église. Soi-disant mama pasteur. Ya Strasbourg. Tala biloko asalaki. Na nzoto ne ya nkele ya bosoto ya salite. Eza toujours na ba portable ya batu. Mama pasteur ya Strasbourg. Otiaki nzoto na réseaux sociaux. Ozwi combien? Na mwana mwasi moko soi-disant mwasa pasteur. Batindelaki nga bililingi na ye. Nazalaki kutu na besoin te. Na lobelango. Vraiment na komi na nga na suka. Bandeko nyonso bokotia la video oyo. Vraiment toza na passe. Toza na passe. Nga pe na suki awa. Bandeko nyonso oyo babengi kia sensible.
Bisous ebele. Ciao. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo.